Aïbsinga na outi na Nigeria na moni ba comparer au na Chukuma. Oh, et ça l'inga fier. Mais qui est Chukuma millionnaire. Tala go idole. Théâtre. Si. Ils ont un théâtre. Tous honnêtes la duchesse. Ils ont un théâtre. Tous honnêtes Tantine Linda. Ils ont un théâtre. Pour wa petit na yo. Ils ont un théâtre sur des yaki kakaboye. Nepsi kalunga. Yo yebisanga ke mutapus moka ya les sibulio zo kamanga no yebiso lananga na dibul. Et je ne croyais pas que koka ko sala ko sala. Matoye yoki miswe moni ninga kolobezati otemezate mo misale monani ninga kolobezati uti musika esa to komi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondime bandeko balandi ya émission na biso la découverte bandeko bazali kolanda biso na bamboka bapaya balanda biso tango nyonso na chaîne na biso ya biso podcast. Ya biso podcast ezali chaîne oyo ezali pona développement ya mboka. Ya biso podcast ezali chaîne oyo ezali pona ko soutenir mboka na biso na kata ba difficulté ebele. Ezali chaîne moko politico, eza chaîne moko eza pona ko pesa esengo na mboka na biso po bana oyo bazali bandeko bazali na mboka bapaya baza na souci ya développement ya mboka na biso yango souci na biso souci ya bandeko wana souci na yo nde likanisi yaki po te chaîne oyo eya pona kotombola mboka na biso. Yango boni biso étant que maman sociale tozali ko kitape tozosala ba descente partout biso na ya biso podcast po ba découverte salama. Mais ngai mama Bibiche, je me présente ngai mama Bibiche boto na beta kalisolo ya maman sociale na elelo na surprise boko na balandi nyonso ya biso podcast. Na robeta langa kombo na koloba kombo na été pe na koyebisa bilote. Mais na ebi ke bisika papa Ronia aza ne sengo moko pe papa Yannick bazozela po batala découverte ya lelo eza nini to eza nani parce que lelo to beta lisolo ya mutu. Découverte ngo nani? Découverte ngo na koloba te mais kala mingi te nazo yebisa bino boko mona epe ye moko akose présenter pe boko zala soupe po mona lisolo ni to ko beta lelo mama Bibiche na lisolo nini na kati ya biso podcast. Nazo banda kopesa ndeko yango mbote ndeko mbote mama sociale mama Bibiche baoto mbote nasi bomoni découverte yango papa Yannick bisiko oza ogangi makasi olobi ke vraiment yende na lukaka donc d'ailleurs bité papa ngala yebi kombo na o modéro mais pesa biso na kombo na o vrai ou bien na éviter par rapport na nga na éviter modéro mais pesa biso na vrai kombo na yo esaka kombo nini babenga kaona ni mama na papa babota na kombo ni modéro totokani modéro donc modéro na ndenge bayi tobenga bango bayi bazali ko sala mosala obino bosala ka bakisa ka bakombo yo bakisa kombo te kombo ezaka ka modéro totokani modéro totokani modéro bandeko bakolanda biso mayamu totokani mayamu modéro voilà et voilà la province Bandundu de père et de mère et de coco et de kokololo ngeke ngwashi oui ok ça va vous comprendre que aza congolais de père et de mère papa la biso to bengi modéro o ebele banga bayeba yo mokomi lobela na modéro zanani ponga moyena loba na place na rezate mama balandi biso bazalaka na kosilika bayibi modéro zanani bazelo sko tout na modéro ba question mo boye jusqu'au jour que ça bayiba zo modéro zanani ba oyoka kanda onde bazana babike modéro az artiste comédien ya munene oui par la grâce de Dieu modéro az metteur en scène scénariste oya koma ba filmer belle na mboka na biso. Donc, parmi bateau, comment va filmer belé en boka na biso. Voilà. Merci beaucoup la balade na biso ya biso podcast pe na kati ya mokili mobimba. Tolingi omeka ko betela biso na mwa lisolo ya modéro. Te yo komona yo lelo na scène, to mona yo na scène, lelo tozo mona yo na scène, to moni koza artiste munene o te bike mokili mobimbe yebi. Betela biso na lisolo e bandeli ya vu na yo
obotami olobi oza mwana bandundu obetela biso na obotami place ni donc date de naissance to bomba kango mais place oyo obotami on na vrai kinois to nga botami na bandundu ville yo beteli biso moi lisolo ke laisse moi parcours nyonso vie na yo modero aza né à Louvalium obi Louvalium yo préciser balandi na biso ko nga na oyeba mais bon il faut pe ba époque wana bazobenga ngo Louvalium campus lelo na Louvalium ndenga na botamaki ezaka na Lemba donc modero aza mona Lemba né et grandi à Lemba donc modero botami na campus na Lemba à partir de kobota modero to botami na campus un côté batanga ka na ba préciser ba la classe na Louvanium place de modero bota asali bakela sinini asali ni modero botami na Louvanium ndenge na lobino na Louvanium na campus na Lemba modero asali ba étude na ye Saint-Augustin na Lemba mwana Lemba penza modero asali secondaire na ye humanité na Saint-Ophile na Lemba mwana Lemba na école mona président de la République je pense non président de la République Mokengeli ye Mokengeli ayo na Saint-Ophile biso na Saint-Ophile OK place ba génie ba bimaki premier na génie à Nebre à l'époque on a génie à Nebre donc modero atangi wana na Saint-Ophile voilà après kotanga ba étude na yo ozu ba bac na yo ouais modero yo zo lingana ko melo na ti place na bandi théâtre balingi ba koma modero abanaki ko kanisa akoma pilote c'est-à-dire abanaki ko kanisa penza ke ye il faut akumba avion pour modero sala math physique azaki makasi na mathématique na physique et d'ailleurs ba professeur nanga professeur no pesanga mathématique ye pe comme dans pesanga physique de 5e à 6e des humanités, il y a un savant. Saint-Théophile à l'époque. Professeur un savant. Nga siko na libanda na zaki na vie na nga moko V6. Nazo saluer. V6 nga pla pesio. Yenda na la tsanga mathématique. Aza makasi na mathématique na niveau moko impossible. Nga déjà na banda ko travailler na 3e des humanités, na travailler mathématique il y a 5e des humanités. Super génie. Non seulement Mayele, par la grâce de Dieu, na Saint-Ophile, Bamatarana 55%. Na 3e des humanités, na 54%. Moyena mata, exact. Tala suba, lukiringa suba problème. Donc, na 3e, na éviter na débat, il faut la ça paie. Donc, il faut double wana de mutu. Donc il s'allait un mauvais souvenir d'ailleurs un diplôme d'état. Non mais maman tout temps na classe on va l'examen na examen d'état. Ce qu'on dit pas comment là 99 98 oh nga pona kuma kuna. Obeta ngoboy. Mauvais souvenir na tiki page mon mathématique na kantique na sina salle yango. Oh. Cause savant hein. Nzoko na salle na ngote. Mauvais souvenir. Des super quand mauvais souvenir. Mauvais souvenir. Si c'est la mauvais souvenir voilà. Bandeko bolanda ndesko likanise que non. Loko betinga boina ko tananga mama na monde théâtre tonde. Na zaki ko kanisa ndena na lobaki na kende na campus na sala polytechnique. Na zako kanisa bongo esali ke père à côté fight. Père à côté fight. Moi ke suku nezate na ke ista. Na sali électromécanique na ista. Bana musheti ya bila yango. Pesa na bana musheti. Ouais, Jean-Marie Diamba, mon chic na biso. Azali à Londres. Kitos, Kinzanza, fondé. Dada Katembo, le grand ingénieur, le ingénieur en Allemagne. Ouais, bana chic na biso. Mais yeko sala siko ok. Bon, na santé. Quand on a santé, père abo foutela ngai Minerval, fâché. Nabi bon. Bon iganga ka depuis longtemps na bana olingango na bana olingango. Uta empêchanga ezaki père na 86 na zangi na 4e des humanités je crois. Na ke ko na ke répétition théâtre na commune. Na commune na biso Lemba maître sana wana namoni ba mindolo ba répéter wana à l'époque
Un groupe Salongo. Des groupes Salongo te. Avant que les Salongo, groupe Nyota. Groupe Nyota na commune na biso Lemba. Ba sans souci baleka wana, ba Zouezou baleka wana, Belombe baleka wana, ba Caleb baleka wana donc presque Lemba ngaba ba tout baleka wana. Baleka wana. Abetanga ebende na monyongo ngabi aseke théâtre za fokop. Nini papa boti mona ko bete bende boy. Sikoyo tango yeko kufa temelo kongo banda ko ganga na ke chic choc loyenge. Pour à l'époque déjà nga na Olanda Bobo Fifi. À l'époque Bobo Fifi. Tant na biso ke na santé. Donc maman moi nga wana alaki ko sa théâtre na Chic choc loyenge. Na nini na groupe ya Bobo Fifi. Président Bodo répétiteur kuna chef de répétition. Son hollandais na ba spectacle na moto to bomisa na bandal do salo mwa ba ngabi me comme na ngade yango yo azo profiter nga boyine yo ko na makila déjà shumso na mona milo na les trika ngabi on te comme déjà ba 90 on va nous sentir que il faut na koma. Non, comment corriger bat ba jouer? Na zana na sena na jouer te. Mais na comment corriger bat ba jouer? Tangé dans côté. Na ina. Na Dédé Kaka na kotango ka kopango na kotango na ke chic shop loyenge. C'est bon na baza bango nyonso na ba mangbaou esimbité. École nga na luka ezaki ya chitenge sana na moto mobwichi. À l'époque. Esimbité. Na y groupe sans souci. Jour en Godagi, Théo Sala test, Tito, Fioti Ngoma, Viaji Moujoui. Esimbité. Je me souviens pas, il n'a pas parlé, na moni tableau moko boye, Yambuta Masebe, Aïba Kwanga na Singa. Na sepeli gabi, groupe bala lemba na oka, bazaka wapi. Ende na gene na groupe wana. Bobo. Mtamasebe nani Lolo. Lolo. Malombo. Malombo. Très intelligent. Dès la Guinée, un groupe na sali 8 mois et na sali Académie des Stars de Modéo. Donc ezaki na makila ozo luka place opposant. Donc ezaki ka lokola Paul. Ndenge fala zonga soki moto na nzambe Tony na nias Paul pour attraper ananias. Donc baleki sio ba papa. Baleki singa donc maseba zaki le roi ananias na ngai nga Paul. Donc voilà. Pour la place ba chomwa maboko. Oh, ba sentir modéro sur scène. Très bien, bravo. Ton modéro cotis qu'on a scène. Par la grâce de Dieu, à ça le kola mutasala 124 ans na théâtre. Dans ma continent. Expert na théâtre. A comme le kola mutasala 124 ans na théâtre. Donc théâtre vraiment pas nanga eza dom. Donc ils avaient inné yesu mutalakisa ngamo donc pour na sala théâtre santa kango ke donc ils avaient dans ba milier basoko zanani maman na sala ba séance ya travail d'ailleurs dans un groupe mom na ina bana ina sauf nga mais directeur artistique on a ba découverte makasi ba découverte profondeur et na groupe na zaki na bana ina so ba ke classe ta bazoya bisanga même makambo zo biso yo ba biso pe na classe ba gesho oui c'est bon c'est bon pour ce côté de gesho ndonga jouer de sentir que oui avec précision donc ba généraux au baby boulot na ba uti chenga ba zepele ba Pamphile Mamboni ba Doudou Soupou ba Batista ba Zebele ba Jano de Best ba Zebele ba za ebele donc série ka ba kuba ba Mirma ba Minata ba Chukelo Mboto ba Blandine Mafuta do ba Zebele. Mais nazo mono lisuna ba théâtre té na moni plus comme na ba gag na ebité ezani ezo pesela nini à partir à place wana
comme on a vieux modèle na scène na place na boulé au système ya ozoli obi côté olia fufu ozoyi bisa ba pesi mbongo yona makalunga na peut se comprendre lopango na locataire place na ozo pe place wana parce on a riaka fort au sud du service ngam na koma film wana siko atana découverte na ebite ke mto koma kiango ngam na koma locataire siko na omono su na kati ya théâtre te okomi plus na bagag ezani non naza polyvalent naza na cinéma naza na maboki na biso naza na bagag naza partout sur terrain penzane na place moto keto kuti ke non modero avandi si penza lisolondo bando so zawana batu nyonso bafungoli miso babiki modero azawana nazali mikolo pièce nini ya sika oyo sali ba pièce nini ya sika oyo sala oui na otolandisa ba tournage désolé naza na ba titre na mutu te lokoza ki ba tournage abandeko baza kobenganga babengaki donc na auto tournage à Belleville na auto tournage à Mani na auto tournage ya Muchopi BBM donc voilà c'est que gage comment futa makasi par rapport à théâtre tout le monde qui na mélanger et ba public na biso au moins ba film na biso ezalaka moulai trop 45 minutes 50 minutes pour échanger épisode bango siko bakoma ko préférer et lo moko boya ya mukuse aseki na ye à se détendre pendant que l'aime soit s'ennuyer quoi moi méga na moi ya moi passe à récupérer en fait méga la bango za capacité na poto na cité to ta non na biso Congo to ta non histoire oyo na de père et de mère to ta awa bongo ba découvrir na biso na ya biso ya biso bango internet et à tel roi biso tindi voice bandi nan ko baluka bandi ko baluka yo bandi ko maka ce que ça voice ya check na muto beta check ko l'avait pas bimi comme il était biso mais déjà na bimi et puis voice elani na Congo Congo mon pays papa modéo nazolinga na mekana ko comprendre na kina moi vie na koti yango eza moi bo bino ba star boza na vie privée te na koti na moi vie privée na bino. Papa Modero a marié, père de combien d'enfants? Non, Papa Modero a na bana na ye 5. Oboti bango ka beboy. Na molimbo mosantu te na boti bango na mami Mogogi. Oyo mama na bana na ngai. Modero azali célibataire occupé. Divorcé, célibataire occupé. Non, célibataire occupé. À celui qui est célibataire occupé, maintenant, il y a divorcé, ninité, célibataire occupé. En couple. Célibataire occupé. Bon, on a moi si quand on a dictionnaire paye un système vient dans le vieux sango. Obika dictionnaire il y a nani il y a vieux na biso. On a pe dans mon dictionnaire il y a Modero il y a pas parole na lobi ke ba mona eza célibataire occupé. Et koti ka bolanda ngo ekoti. Papa Modero inspiration na yo. Et andeni parce que tant au lobelinga likambo na so sentir c'est comme si ezelo komoko batiaki na kati ya mutu siko olobi moko nzambe nde mutasala ki po yo sala théâtre bien que papa boya ki ata au sentaki ba parcours nyoso ne ramena ki na kati ya musala na yo inspiration na yo ya kande mutu so ba na mela moi shimboki mutu so ba so na sana momilanga mutu so ba te na mona inspiration peut-être na bandeko to tangi na bango to bandeko yo basala ka ba théâtre yo inspiration obimisa ba bor wana ya kande à la seconde net kana pe maka na ko mona tono wana kaka wana oyo mona na liboso nga na vers inspiré nga ka omoni tono boyo omoni pe ka ba inspiré biso kange ko bwaka maboye pa emoni likambo moko esalami bongo bato mo bazo swana ta inspiré nga donc nako kanga misu boye naza inspiré robwaka mo lo moto senti ko za inspiré sauf que ya kotinda boye et ya kapenzate yes solo mais pour na ya biso podcast oza moi lo ba boko ko ba na minute pour eza chaîne ya soutien ya ouais bato ba talango eza chaîne ya biso ya mboka oyo ezolobela politique ya mboka culture ya mboka social ya mboka donc chaîne oyo penza bato ba s'abonner pour soutenir chaîne ya malamu ezaka ka kodobi kesika bakomi abonnez-vous na rouge wana adobi kaka wana adobi kaka wana tu
et aux informations ya mboka na yo Congo. Conseil yoko kopesa na bandeko bazolinga basala musala lokola ba jeune na biso pe ba obanda ozala na bango tout le temps na moni na yoki masolo bato yo bimisa je suis surprise na mona keno bato onga na linga pe makasi bazala ki bato bazaki ba petit na yo musala na bino bana na yo artistique conseil nino koko kopesa na ba oba oya pe lisusu na peut-être 40e génération pa ino na koko koma kutute ba musika conseil nino kopesa pa na bango est-ce que théâtre est important pour muta ça lango ko moi quelque chose to azosuka kaka na niveau ya koyebana. Oui, théâtre ça vraiment salamoko noble. Sauf que mboka na biso ba comédien tous a vraiment négligé. Tous a négligé et dans kumisaka Maman Olive oyo yaki ko soutenir ba comédien na kumisaka Maman Denise oyo assura santé ya ba comédien nzambe a pambola bango bo bazaka batu bango koloboko moko toza ebele ezali kamu na bango te ezali kamu ya mboka ne il faut akotango penza batongela biso ba industrie cinématographie ba ko perdre le côté lelo soki mboka bimisi par exemple $1 million pour ça la film nga modero ba ko futanga le biso 20 000 soki siko na sala ngo na ne 4 fois donc na koti $100 vraiment ata balobi na nga naza na assurance ya santé te ata na beli na koti salobo na bisi 20 000 nga mona ke na end so ba bimisi $1 million balobi bateka ata flash 1 avec plus de 100 millions d'habitants so ba moni yo na film on a ba retourner aux yeux l'état continue kamango yemoko ateka ngo kaka $1 na kisangani na ozaï wapi partout moi je sais pas so ba raisonnani ni masolo oyo tokutana na ba ministère ya culture bazoleka mukomsu tokutana na ministère na yaki na ministère ya na ministre ya culture auto olongwa abisinga na uti na Nigeria na moni ba comparer na Chukuma oh et ça linga fier mais qui est Chukuma millionnaire tala go idole na papa Kwedi papa Kwedi akufi locataire tala Rafat idole na Bill Clinton mais Rafat akufi millionnaire image idéologie wana azongo pas Bill Clinton mais yé aleki mais Bill Clinton peut-être donc mboka ba tarabiso vraiment tobelela ondie ba ki parabiso te mais gloire à Dieu quand papa Kwedi akufi papa mokonzi mboka son excellence Félix Tshisekedi ayaki ayokaki bambela même ministre ya communication excellence Patrick Muyaya yebisaki alobi papa tala bato yo vraiment premier ministre son excellence Samba Lukonde tanga ye alobi ayebisi papa tala bato yo batala biso vraiment de Mwambela ndeko modero azobeta parce que za congolais de père et de mère na lo basiko soki mwana toki jeune moko alinga sala alinga koma na artiste comédien doyo ko sepelo ko pesa nzela na ko sepela penza te ponga mo na za victime yango mwana na ngai alinga sala ngo yazo mona ngo lokumu nde ba zo benge mwana modiro betende ba benga modiro na nzela mais réalité na Teresa mais papa pekisa kiuti oboya ki yango mais siko yo salaki mais ko permettre pe na mwana sala dante na azela to bon sanzela nde nazo bela bonzamba sunge simba azela pardon pona ebisi en tout cas ya blague te kafouillage za wana papa otie donc et acheté azela siko modero ministre ya culture et art. En tout cas, ba comédien. Bon, c'est pela penza. Oh, ba solo. Bon, c'est pela. Papa Yannick yoka. Et puis so na nufunda. Acha na tepo na nufunda gouvernement tala na inga sabu baboyi. Donc on l'a popo na nufunda pona tombola kaka lokumu ya comédien. Oui. Modèle ministre de la culture et art. Papa Yannick yoka bien. Ba sepela. Pour na kufunda zo na koti projet na ngesi mbiti na zongi boto na bitala na koti ki projet be. Ba ozelisa ngo dona no funda. Ouais. Na stepeli makasi po yo bando funda.
Papa modero na ina tout na moni olobi na nga oza congolais de père et de mère. Mais ça ma comme sur le biais salinga passe attaque tout le qui en passant ça ka biso nyonso passe toujours ça la presque même le kola bino. Na ina tout na moi muke pona makambo etali mboka na biso. Makambo etali social mboka na biso. Ma ezo tambola na kati ya mboka na biso selon yo ozo mona ndenge ni. Ah, mama politique ato kimyango elanda yo ata olobi no nga za a politique artiste azali a politique donc elanda yo. C'est vrai que moi bakale ezali yo bika soki mbongo eza pena posé te nyonso ebebiaka makambo ezalaka bien soki mbongo ezotambola na makambo donc économie ya mboka ntango tozoloba mbongo efandi bien donc okalobaka libumu ya nzala eyokaka te eyokaka te eloko moko te ntango biloko ezomata ntango kosomba yango eza na badifficulté donc ebebisaka makambo tu ebebaka mais espérons que nyonso ekoleka malamu par la grâce de Dieu nyonso ekoleka malamu donc toza na kondima totala topesa chance nzambe atya loboko e nyonso eleka malamu na biso baza na este pasi nyonso oyoka soki nalobi nazoyoka pasi moko mpe ya makasi moni biso tomesanaka soki ovandi awa batuni yo question ozolinga kaka okosaka publike nga beta tour na beni namoni bato baa normal onwana neni na 19 20 depuis tokenda na maître bende deux ekoki déjà ouais ba 19 ba 20 omoni bato na 2020 na longwe na Goma bakotinga Rwanda otamboli penzo bayebisi basoda Rwanda ke oyo aza star ya koto alinga visiter Rwanda bakotinga na Rwanda oselo te okoti penza na koti na Rwanda na otala na Rwanda bayebisi ngai babi awa place ozali na Kigali eza soki combien de kilomètres directement na moni moko bo balandia muta akotisi ngai binanga wana balandia za congolais mais mutalandi aza soda rwandais soda rwandais na congolais ndena bien bango bana toa okanga mutu na frontière na biso beto na toa okanga mutu na frontière na bonga bi nzambe na ngai tellement mwana mona mais kuna mutoka eza somo est-ce que na biso ko tumona ndeko moko ya mwasi na biso ko kena biso Kinshasa te avana na Beni abinanga donc ça ni Kinshasa ngabi même manduki abinanga manduki obino yoka kuna biso to yoka ngote siko yebisa ngai ngana moni boyiki mona meso susi ko za penza bien te lokwa yo mto yoka oyo moni te. Donc est-ce que bato bakoza na intérêt kokosa ke bandeko bazokufa na Goma intérêt za te kote bakufela wana wa kote on eza bazamba okomaki te nakoma te na okoma nde obeta pe masolo te obeta masolo te okulu okoma te ko bateke nga susi na zoka na okosa de ngala biteke ozokosa na bige no ekozande monte na yo mutu oyoki te omoni te ngalo kwa na yokaki na mona kisi ko koma osanga doute ezalaka penza to ezalaka penza to ezalaka te ezalaka ba film to ezalaka kiloko ekoma olekelanga papa modero to beta lisolo ya babino bokoma na système mo boye so bombo sala nzonzi bobenga na bino sila ya to kende po mutu nanga pona ti obi singa ke non uti sala bord ya Belleville bord ya Muchopi moi batu mususu onati mususu pe boye na ebite mono négligé bobenga na kaba elo ni sala na kati na bino wana non bilo mususu eza ngane ti ngai ta ke mettre en scène nazo déplorer makambo loba ba fanatiko bala na biso ba boma biso ba koma ko exiger batu batala biloko ba pito bakolo ba chaîne par exemple nga sala film ba exiger ba benga moto kingandi metteur en scène nde mutu aza na philosophie ya personnage ya mutu eza na ba joke bazana ina boyibi bango te batalaka bazi magique bayibi mutu te batalaka ba novelas bayibi mutu te mais au lieu bazelaka ba belle histoire bazelaka peut-être ba vrai film
bango vraiment ozela bilongi ya bato o banani boche tala ye nanu musala zo sala soka sali mabe olobi soka sali bien vraiment ba professionnel eza bana ina bango nde bafutela yango minerval siko biso nde ta mutu ana sala ko neti ye mutu osalisa likambo yango siko a imposer bino bato po public oyo tala ye chaîne aye biso vérité original ozoyoka aye biso pe vérité que no public balingaka kingandi mais film yo écoute yo betelinga histoire na yo kingandi wana place wana esimba te zala l'action mutu esimba etake metteur en scène nde longa na mona peut-être bato bazalaka ba ivoirien ba yo tourner film awa ba mutu te to seli ba film na ba ivoirien hier lobby demain plutôt samedi dimanche na tournage ba ivoirien ngo lisusu ba yebi ata mutu film to aussi sa film oyo koleka na Maboke TV siko to bandi film oyo koleka na A+. Ba yebi mutu te ba yebi ko sala casting ba bengi ba bibo ya bino ba bina Congo bato ba yebi musala boya ba yebi ko sala casting na sala film ya félicité réalisateur Mundele ayebi mutu te ayo sala casting na ina ngaki na nga casting a recruter nga ba yebi mutu te donc bango ne basala proprement au tobenga casting proprement donc c'est-à-dire oye bango bala action rôle na papa ojouaka tala biso to luka putu rôle o koka okoto sali otikali ba yebi mutu te désolé donc bato babengaka bato bazala lokola ba producteur même bazaka na ba choix na bango par rapport ya bato bakolanda mais bio préféra que baluka bato mususu pe bakokota po bamusu ba ndeni peut-être baza plus na ba qualité ko le kana bato mususu bayebani la plupart ya biso bato ba to répéter po biki na jogo na ngo mais bango ba répéter et bango bazota na classe nde yango likambo de yango likambo par la relation ni na muyombe gauche viens nga so ya atandenge nini so amoni nga telemaka ngolo bayondo ozana bobebala na mutu te atandenge nini vie wana soki amoni nga kaka atelemaka vie wana vie gauche ondi ayibi nga pe nalingaka ye ya solo bo siko relation no coopération no nini ozana ngo na vie na nga tobenga dudu soupu donc petit na quoi wana mwana nga na ozali na relation ngam na l'accès boulot oh c'est mon enfant général na ngai na dans un problème na nini jamais papa mwana ba to tourner na yet Caleb wana maître na nga Caleb trop même bien na ko peso numéro ni na mutu 04 910 79 donc coopération ya modero baloba nga za trop rancunier te za bongo trop rancunier te azaka rancunier te trop rancunier te on dit moi rancune ndam dans un rancunier te voilà si na bakota suka modero ye esimba nango batutu mutaleka ko na jouer zanani koleka nga na jouer senti pe a ozu toche sai toche sobe toche modero toche o baloba ke sungiata mi tala sko bada balekio tano tu na kaka c'est une question na tuni na nga kaka boss na nga ni fayoka nazo tu na nga kaka boss na nga ya Nick Malundamba ifayoka ya lokola yo bonan ya lokola otuna défenseur na attaquant na lekina obeta bale comparé attaquant na attaquant défenseur na défenseur na tiosko côté yo pona Modero aza polyvalence sur scène Modero ko jouer camarade à Sai Modero ko jouer mona Sai Modero ko jouer camarade ya Esobe Modero ko jouer mona Esobe pour na mona okindaka okopéraka na Sai mo coopérer kana Esobe mais pas que donc phénomène pena mutu nangana niveau moko na et donc soit côté place moko boy abiki na osa bina ki phénomène na osa bina ki phénomène soit côté place na muninga asa ne ki phénomène wana te asa ngote abiki no o mutanga ngana respectaka ye na etant que phénomène roi du rire
azo pe ba respect na ye donc c'est bon hein voilà bon Makalunga ye mo singa mbalo sa na lobi joli voilà donc petite sœur a parlé o te kaka écoute na fufu voilà petite petite sœur a parlé petite sœur a parlé donc ye penda donc soki yindi penda koti penda ba koti lo penda tina chambre ba do biso mosali bo endeni na kati pe voilà petite na peshanga na kati pe voilà penda makila mais na ebité na mona na ka modero donc Bill Clinton ou bien ba musicien ba osangana ba beti plein na marti bino osangana dia bo beta plein quelque part et ça là nya on peut osangani pe boye bo arande fallait ça là plein to ka pe que non modero sali pe ba modero pe ba sangani ngolo ba ke ba attaquant ba défenseur na ba défenseur ba kutani ba ça plein penza na kati maman au défenseur biso eza secret moko oyo eza na sous coulisses au lingi na bimisa mon émission donc c'est-à-dire toujours préparer le corps là to beta ki to seka 3 jours ba tous les 3 jours plein rien n'empêche pe ba start to beta ki to seka ba ki tous les 3 jours rien n'empêche ba start to préparer ngo donc to préparer ngo to za rebelle quand même to beta to loté za la 10 personnes mo goûter to préparer ngo penza il faut penza publicité makasi et senga ba kocha biso lo boko ko des sponsors quoi voilà mais est-ce que idéologie ya mutu to bandoko benga à l'époque nani oyo auti ko kufa peut-être que na koko kombo ko koma bato bakenda lokola ba lufura na ebité bato baza lokola ba lufura je crois que aza envie bato tozo benga lokola neti ba azali pe ko sexa ba ko sa ba gag à l'époque wana baza ko beta na studio mama Ngebi banani ba koko dia nzombo ba kimbaseke voilà ba ntengu akakufa na ye kimbaseke azali solo lakini lobi na koko dia nzombo ko dia nzombo kuta tindelinga ba pona tolingi to immortaliser bango ba kenda eza na juin na juillet na alliance centre culturelle de Lemba je crois na jouer danga ozo ba danga mama nanga ya busiye ye wana jouer danga na jouer koko dia nzombo takinga zali moni ba théâtre ba takinga bazaki ko sala wana ezaki blackité ya ba chant bazo yemba ba jouer mais na voix dans ce pesho yemba voix no esimba te simba Jacob de Varia za la voix ni ai ngunzama yo net ko manette na moni na tuni ka ko manette na pese la fa Jacob de Varia za la voix ni ko yembe ki pa voix te zalane na temps na musique na voix na wane mon ke simba na yemba na jouer oyembi pe o jouer ba système batakinga non bien moko impossible non mona bien bon côté mais obi que so jouer bando ça so bien oyembi na what's ko jouer so yebisa Makalunga na jouer na yebisa Makalunga mama Kalunga na système o boy kabelanga fufu mama référence o yango wala modero baninga balobi ya ndeko mo tuninga modero wapi alia fufu botuna modero fufu na lia kango po approuver biso kebi ko lia makuti to eloni esala modero na kati ya fufu oui malewa na film na komaki malewa logo a titre film ezaki malewa imagination moko ya kinga ka na komango te na komango na papier te po to banda ko koma boy na papier te apo ke diriger mais wana ya kinga ka brusque na to jouer ça c'est aza isobe aza vidéo aza ba de Londres ba comédien makasi bazalaki ba mama Kalunga donc malewa ezaki pendant sélection blackité il faut ne ba acteur à film azaka moko acteur na kama inspiration de yaki kaka boye Nepsi Kalunga yo yebisanga ke mutapus moko ya les sibulio zo kama ngana yebiso lananga na dibul et je ne croyais pas que koka ko sala ko esala lelo batu nyoso baliaka mingi na monde babenga ba modelo fufu matisanga avion sans visa na longwe Kinshasa na Cap Point Noir sans visa mais na passeport donc
donc fufu to omonyo siko na ndenga ki modero to na ndenga solo beta na solo fufu ezala pe bord na yo sepela na ndenga ki modero to na ndenga solo te nga solo lobi yo ndima te wana il faut luka penda o sala émission moko boye bato approche na ngai ba ebisa pour nga solo ebisi yo o kota doute donc na sape a émission balamba bate balabi fufu te o tuni bato est-ce que ye penda c'est vrai que tant dans aki jeune za rolia dans dolia makasi mais lelo ekota lisute ko kapenda te wana konta ki modero pour on sepelisa ba eko simba penza te muninga moko ayebisinga bipose na question na modero baninga nyonso bakena mikili siko yo linga kini kile za ala rebelle bon baninga nyonso tu bakena mikili mais soki mikili yete o pumbolo wandoki mikili pesa meliote yo ninga modero côté mobimba modero na obenga mutu tuke na osale bisala modero sana lela mutu wana fort tika tango ezala na tango nango tika tan esama na tame modero so akepoto soka umeli kontele un mois kontele un mois zonga na ayo sa bulo na yalinga makasi dans inspiration na to posa wana ezaka plus na poto osala ngo te soki ezalaki ke tozala komona bandeko bake baosala ngo engo pesa biso goût ya kokende kosala ngo apparemment so bandeko bake efrene bamosala cope mosusu mais modero akoti na suka na akotikala ka comédien voulez ou pas ata komi politicien et alinga penza kokoma politicien le problème là c'est ça à moins que ministre de la culture pour kaka soutenir pour funda pour na bando funda kaka à moins le kuna penza pour na bando funda na tombola penza pour na souci wana ya bande kuna bino voilà pour na passe étape pour bozo traverser voilà mais lo nyoko lo bala bande ko baolanda biso ba bazolanda biso na mboka bapaya pour na makambo etali musala na bino lelo soko tali fanatique ndenga zo critiquer ndeko na ye congolais na ba commentaire o ka poso tika na musala o je sais pas bosa bongo poani bozakana pona conseil biso pona ko soigner boulongo et kende bien mais so bandi ko commenter ata pona bande ko lem susu ya ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso oyoka lati mape mape so vous en souci ndeko no lati mabe benga na téléphone maman na sepelaka no sa émission bien papa na sepelaka no jouera bien mais vous banda ko critiquer le kola neti en tout cas na habité ba fanatique Nigeria pe ba lekibino on va essayer de critiquer bon on a pas vu matao to ezarani je ne sais pas moi donc on va soutenir biso na ba encouragement on va soutenir biso na ba critique ataku tonso ba biki critique ko kana sala suma kasi mais il faut mon et ouais bango ils arrêter au sa makasi o tika o lemba nzoto vraiment donc c'est pas bien modero bi do fembula matadi très bien petit nanga très bien petit nanga donc il va j'écoute tout c'est que ça s'appelle quoi yo très bien donc bon comédien très intelligent oui aussi vous avez moi idée mo bo ça bord na petit noana oui tout ça là déjà na Joana et déjà au moins 3-4 fois na dauphin et les capes qui top simba possible ya osaranate bon ba comédien na il ba bozo bo futa mandeni to na continue kuta na kati wana lobi musala ko ya to lobeli on po biso eza musana biso de to santo ali kana télévision ba biso ba mona modero danzo yebani otikalika na succès mais MC Lomé ndongo lobi ezati surtout pour na mboka na biso to pour na Afrique mobimba mais ebisanga na mawaka muto obeta lisolo ya keno ba comédien ba futa mandeni na culture et art bokindaka bozi mwa Lomé na bino ba comédien ba le futa maso ba tongeli bango industrie cinématographie tant que non batongeli biso ba industrie te to futa makoma yango moninga nazo beta mbelati bat ba yoka biso ba pesa biso position comédien za na salaire tant ba bengi ya jouer so ba bengi ya jouer te za na salaire na fin du mois te à moins ka za na sponsor ou azo sponsoriser
Donc ils ont moi difficulté belo car de tout le belarata on y a stocké na ba ta musique difficulté to na to qui boy difficulté ba comédien entre bino bo sala pe moi sur moi et loko moko ba benga moi hein bo sangana pe ils ont moi place moko ba association zali to za NTPC aux présents masuma zo diriger association zali to za na DAC aux président Gesho azo diriger to za na Aimons nous vivants aux président Sai azo diriger association zali ce qui le modèle wa kufi na koti na moi privé na te na permettre en côté mais ce modèle wa zati ndenge biso to bakaba héritage ya bana ezani modèle wa zakala ngoti kasi na compte ya musala oui ils na compte ya musala mais eza blagité monique soki lelo oyo ne noto episode tout à l'heure bana ina ne noto ko episode tout à l'heure zana batu musu to yibi bango te me ba yibi jouer makasi déjà ka ke pozo lo meilleur fois yebana omoto ke zotinda bandeko bakoma ba PD bandeko bakoma basukola bango bandeko bakoma ba lesbien na koma place pour bazuba ba paraître est-ce qu'il faut tout ça musala au pour apparition tout faut tout ça musala pour tout soit le meilleur et on a dit qu'il faut pas tomber là-dessus ba industrie cinématographique apui va mak ezala penza makasi normalement mais là on y bosi bosala ba démarche bosala pour makambo bozolo ba yango kalaté bomona kaka ebo maté plus de 300 comédiens ba telemi ba lobito lembi ba no marché ba benga bango ba isa bango bolingini c'est vrai que nga na assurance ya maman Denise et coupe nanga bazana ngote bango nyonso assurance wana yo na bana oui okozaki sina facilité merci maman Denise. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, merci beaucoup pour modérer ton zone di malikambo c'est que likambo ils ont moi pas parce que santé hein ils ont appris théâtre pétion médecine on a hôpital nyonso merci penza na maman Denise merci pour ils parti moko ba longola biso ya grave na ba conjoncture donc surtout nga on a maladie moko donc ba président de la République babela soki maman Denise nga ozala moi au boulot nga ozala moi au boulot donc nzambe vraiment nzela maman Denise donc voilà quoi mais sona ki ba petit moko aleki boabi ki modéro a vivre ko le kangati au répondre ni guna couleur ba discuter na ngote yo kasi ba nyonso balinga modéro te ah mais oui et engagé de engagé moko do yo boni kesa nango non ezo ko engagé papa modé on a tuna likambo bato babeta yo lobi na ngai na beti lisula fufu yo lobi na ngai ke fufu yo lia kango penza makasi te na lia kango makasi te ngo zo ba wana te fufu na lia kango na ndako bato te fufu na lia kango na théâtre na teni ya boulot ozelanga te ke na normal boina lelo fufu eza pratiquement impossible voilà parce que souci na ngeza bandeko basalaka théâtre oyo ya kipele ba pratika yango te salaka théâtre si ezalaka théâtre tous honnêtes la duchesse ezalaka théâtre tous honnêtes tantine Linda ezalaka théâtre po ba petit na yo ezalaka théâtre bagi polémique na yebi bango trop même bien ezalaka théâtre oui bon bien na basi na bana oh ya théâtre donc ça théâtre donc na kati ya théâtre na on jouer kaka mais aza yango te eza yango te na lobi ebele modéro tout ça na ma question ebele ba question ça tellement belé pour ba poser sur la formule téléphone wana ezo sonné bandeko bana Belgique na bosani télé roi Makadi bandeko baza na Londres bandeko baza donc bazo déranger ba lobi que non ye wana na nina loba kaka Alex soki fako ke na fufu mena na fufu te fako sala na scène ba mona que non fufu pende sala na kati ya scène ouais ça awa alati tenir ya scène t'as responsable za na émission à défendre art d'ailleurs jamais ngaliango et ça pratiquement impossible en tout cas peut-être l'aime sous conjoncture le gros amour boulot $500 mais vous avez la 200 Tobio to tenter atteindre $200 comme ça lié na émission na oliate donc tchango pété aux élangoté je préfère na liango na théâtre et à Ophélie voilà Tom talobanga pe na modéro ça la bien oh mais comment il a
Oui, hein. Ah oui, nabi que Modéro baba que les artistes ne meurent jamais. Nabi que Modéro atikali. Ata lelo azate lobi azate Modéro ti lelo bana 2 ans. Babenga ke nanzela. Ah le kana Modéro. Modéro. Oh, tu es bébé oh yo bingande. Donc voilà. Bambote nazopesa bambote da baye bazali ba soutenance bato ba soutenaka ya biso podcast na lobata nyonso ya biso podcast idéologie nango ezanini na ngana expliquer na bande konosi bazolanda biso idéologie ya biso podcast ezali chaîne moko pona ko soutenir population na biso na kati ya ba difficulté nyonso ezoleka na kati ya mboka chaîne oyo na idéologie eza chaîne na yo chaîne nanga chaîne na biso nyonso papa nanga Roni Malundama pe Yannick Malundama bazoki likanisi ya kosala chaîne oyo na apport na bango na kati ya société baza na posta ke mutu nyonso ko beka ko tia kaka o balobi odobi ki kaka o s'abonner nde ko pesa en plus na kati ya chaîne na biso oyo lobi nango e ko soutenir biso na kati ya makambo ebele yango chaque fois tolobaka bo s'abonner massivement donc nazali ko pesa mbote nanga na papa Gilles Mangumbu Papa Gilles Mangumbu nazopesa mbote bisika ozali tala kaka yo sungaka biso mingi na ba conseil na bosalite papa Dianzenza Malundama papa Dianzenza Malundama azali papa ya banebele o azali na Londres o asoutenaka biso o asala po biso pe toyebana oyo na ba conseil na ye na mamakamu nyonso asalaka po biso pe tozwa mwa idéologie ya kozala penza ndenge biso lelo toza na bosalite Fallon Malundama na Londres Fallon Malundama la grande dame yepe talaraka système donc la grande dame oyo azali mwana Londres tongo kedaki na 4h du matin yo tongo komi na 8h lobi ngani na bandaki yango kosi na bosanité la grande dame mère Laura Chou mère ya boss nanga mon boss Roni Malundama la grande dame nazotalaka la grande dame en tout cas mère Laura Chou na lobaka la perle noire il y a sa couleur noire, tout noir. Donc, pour dans sa couleur d'origine, on va le voir original. Bana café, ba le fort. Na bosanité ya Blaise, Moutoko na Paris, au soutien na Kayabiso podcast, na bosanité Pasteur Merlin, na Afrique du Sud, bambote, parce que ba prière na yo, et les kakape komaka, ozo sentir qu'ils allaient ko soutenir biso. Bande ko nyonso, balanda Kayabiso podcast na, bana nyonso ya Londres, ba bazo soutenir, ba sepeli na idéologie oyo. Na bosani vie francté, na zo kanisa président Kapizo ko talentete. Omoni bisika yo zali kanisela pe biso tozo bondela tozo lobake bo toucher bo s'abonner bo faire abonner bato ebele parce que intérêt yango na bo santé vie désiré na Paris moi na matete balobi oni britannique ne tombera jamais ma petit edingwe loko avion na Modéro alobi nga moi na matete oni britannique ne tombera jamais bana matete nyonso na bo santé maître école moi na matete atongo balobi oni britannique na bo santé famille Boto Mobimba Junior Boto na bo santé Bibiche Boto ngamoko je suis la présentatrice na bo santé Guerrero Boto na bo santé Stéphanie Bolo pe Divine Bolo na zo pesa susumbote na la grande dame balobi blanche aigle jaune yaza na couleur ya olo couleur jaune la grande dame na taille moko acceptable nga amonier si so monier tetalio mais aza occupé akeba ekolo na ngwasa na donc kolo boraza nga lobi na ngate mais na peseli okake na taille acceptable yo suyo so l'occupe ça ya yo te ekolo na ngwasa eloko ya bato donc eloko mokonzi il faut battre ngo bien na betika lisolo pour comprendre mbote na bande konyos na bosante le grand caméraman mobala mundu Josué aza sima na minitio et la grande dame na bi Prudence Ngimbi original bongo shada ele kaka bongo Guy Loube la grande équipe ya Yabiso podcast na bosante vie yango talaka katolobi soki mwana nzambe azongi te tokokuta na lisusu matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza te moi misale monani ninga kolobeza te touti mosika esasal tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso
kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandedi si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya se elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwenda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza te moi misala emonani ninga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi ninga koloba eza te ya koloba eza te ninga koloba eza te matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza te moi misala emonani ninga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi ninga koloba eza te ya koloba eza te ninga koloba eza te. Take the boat down.